Ayaka na moto suka mali. Asaka matanda suka malembe. Simbisha makozana yo oh plaisir fatigué oh fingisha makozana yo fingisha makozana oh yemba siona oh yemba oh yemba siona weka morale ti yemba siona Fatima tena kufae atikela biso akon atikela biso akon oh jamar tendemo oh yo Chama
C'est notre devoir de défendre notre nation. Et si nous sommes d'accord, pourquoi on est deuxième marqueur. Les amis, deuxième marqueur. Et c'est la mouvement de toucher mon constat. Au toucher Jean-Marc, au toucher population, non. Comment mobile? Lamuka, Kamae, aussi, 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 Lamuka, Kamae, aussi. Labira, Moïbi, Bisuta, Moïbi, criminel, Moïbi, Bisuta, Moïbi, Kabila, mais nous sommes en coalition. Nos amis se comportent en ennemis. Voilà pourquoi nous, comme on est base, on est peuple congolais, nous avons le droit et l'obligation de faire échec à cette groupe des individus, à cette groupe de manifestants qui troublent l'ordre public, qui se transforment en ennemis du peuple, qui veulent comploter contre la nation. Voilà pourquoi, conformément à l'article 64 de la Constitution, nous sommes ici à retirer pétition diabolique, pétition machiavélique, oh il y a l'igna initié pour la relouque destituer Jean-Marc. Je dis que Jean-Marc a constitué obstacle. Nous n'avons pas dans le Parlement, il y a un calamité au chef de l'État, à dissoudre le Parlement, mais comme nous sommes là, toute la force majorité là-bas, nous n'avons pas de sikoyo soki keno bakokisi kosala mokao na bango bokosala ndenge déjà kuna tona ba information ndenge toyebele ayo moko moni to potana la police ba retirer déjà a retirer des pétitions a rosala le rotel na pesi oti na pokwa bokoyoka yango na bisa que je suis le mobilisateur international Trésor Mbokila au moni force à masse na robeta na Jean Jacques Mama nzoto tina suka opération yo do soyo na liste rosala nini yo do soyo na liste Osanini. Oh, ça Congo à l'obité, ça Congo à fatigué. Ça Congo à fatigué. Oh, ça Congo à fatigué.
alobi oyo biso toza ba mobilisateur ya masse yo moko ozomona bato batondi awa toye les amis toye mpona kodefendre président ayi na biso Jean-Marc Kabunda ce n'est pas pour rien omoni bamembre ebele batondi awa tozokotana na police babimiseli biso bakamion ya mai ya moto balobi o babanza biso oyo tozosala ezali politique bapolisier baza na relation na politique ya ndeni eza kaka soki biso tozorevendique babimisi bakamion ya mai mpona nini boye antuka todéplore na comportement ya Kasongo na oyo asali na tongo lelo mpona kobimisela biso bakamion ya mai susi na biso ezali pétition wana basignature wana balongola yango Jean-Marc moto akokweyisa ye aza te. Bon, pour Nangaï, nous avons des choses là-bas. Il y a jamais des abonnés. MLC, Banda, vous avez pouvoir, nous avons 1 plus 4. Parce que les lots montés, l'esprit n'a pas été autour de la boca, Banda, il y a une pétition à Saliwana, na minute oyo, tu peux si bango 48 heures. Parce que balongolango, parce que biso toba awa tozali pour soutenir Jean-Marc Kabundi. Toute chose nouvelle. Toute chose nouvelle. Sika